mobali ya Joël Oyibisinga wana mobali na ye onga na ye lelo po bato ba munda nazoki dérangement na ngoto on peut na bisa yevi azevi na nga bangola tuzaki ne tufana na bangola kene segevi yaka yo moko olo bango na TV bato ayo ko mobali ya Joël ye mobali ya Joël ndé bonjour papa journaliste boni nangola nzambe kimieli yende mobala Jali Show Jali Show ayi mwasina angola kuna me na regetelo mo bakimanga na bana na ngami moko afudanga nini donc mwasandumbat akoseli mobali ndaku mwana me na boli nzambe okola mwana zaka mutu na simba keme par conséquent par coïncidence na keba boulot kaka biso na ngona ba kokota bazamba ayibanga na kafufu oui tout na mo malema vie déjà to zonga to pas dire que zonga bala Jali Show mais relation avec la Jali Show bandela na ngola ndongo tu expliquer biso mais banaki na nini bon et on peut m'embarquer pour ma peine vendre ce monde tekuna to ba net na ba le temps va 2024 quand 2024 bon à 2017 vous avez la Jali Show en Angola mais et le monde a regretté fort papa la comédie moi na ba promédie donc akimanga na mwana ya makango ya kisasa aibanga $195 $195 pas même $2000 parce que moi ça okima na bana ndenge ta okima na ndaku ndenge badeko zo sona bango bien tete nyela na ichachu na kego na koti zambati etika na talent na yebo parler vide aiki sasa na gote a commencé à porter parole songolo pakala bon porter parole na mabete mais zo msina ga mwana ngati aipe moi ça kofite la viazo la bazana kofi pété bazate kofi central Otobi na kisasa jamais azaipo danseuse na été azande mwasi ndumba mena sagere na indoli na mwasi ndumba na kimanga na mwana nga azumsina ga mwana nga bien vi bandaka la yo fandaka la ngola le ndo comme la posa mwana mena utiko ya kala tetande kuna ile kwa mtu mauti zamba me na mabilo na nga pièce kutoka likolo me kota se ya ka ba pièce pour la Jordan nous avons un pena Jordan yango ya kitoko so boy yango ta grifo yango Jordan yango na do uti nango zamba na zamba tala ndingi zali o tuno ba beleza motuya papa mwana na yeye donc ba chichotage na wana italinga te ayela do yo kutwa finga mutu te etali yo te italinga te do yo posano zaka mwana ayela mwana nga ngai Roman King modèle roi cheval blanc o batwa yoka babwaka eve cheval blanc nangola donc ve cheval blanc nangola yeyo mobali na ende yeyo biso omoninga ngala ndi japonais la linga mutasala jina confino mideke jina confino mide dans sukisa yo ngala sukisa yo ebiti oui pas de se singa ba pardon mwana to kota yango menga na linga jina confino na ndo mbesala mano ndo ni batu nyonso baluka aka yo to ya mwana kempia na aluka wana to kende yango to sola yango mais mingi ngala yo laksa batu ngala yo laksa batu ve na ngai yo modé yo cheval blanc mobala Joël Show yeyo ta Joël yeyo papa na promedi yeyo est-ce que les autres sont encore pas vieux est-ce que les autres vieux tu yo kosenga mwana na habité pour bolingo pe ya o ese boti mwana si la rappel à moi passe est-ce que les autres réclamer bolingo to réclamer bena mwana te na réclamer bolingo te po ya mwa sandumba akimane na mwana ngaya zo msilanga loko na ngaya zo ki wana po mai wana eza yete mai wapi oyi botse mwana wana eza yete yanga ayaka zo msilanga mwana nga na vana cité salon na boulevard Biangala aya zo musana mwana peut-être la adresse bisira otika mwana otika mwana ngakuna epa ya yebi aya otika la mwana nana ikupu pour l'état zali sona buma yemi na buma ete po nzamba opinir ngape bakanda wana kenda kabongo oyi bingelo na ngati
Il a bien en hâte. Donc on a besoin de bon ibaoté. Non, non, on a besoin de moi na yo. Moi na elle a moi na. Ai pe makango kofite. Elle a moi na. Soit za makango ya loin de là. Na zape kunate. Elle a ngaka moi na un point un trait. Na suka pas journaliste. Manike Kisinjora, Jaël, Jaël Show, Mombaya, Alidor, Alexis Wechi, Nathan Valdi Tambwe, Yorobo, Grace Tembo. Il fallait le bibolo comme vie Nabini. Ah, liste peut être Nathan, on attend la fête. Comment bon? Il fallait le bibolo comme vie Nabini. À même poteau, en tant que grand frère, à ça nos plaisirs, à ça des plaisirs, et ceux qui vont. Et là, bon, même les athées, on va conseiller nous pour nous. Kaka, n'engagez pas YouTube, c'est peli monto. Et aussi, à ce côté, n'engagez pas peli boy. Pour faire les baluka, Luka. Donc, na lundi pas souvent côté tina nzoto fali. On a oublié ça parce que côté tina nzoto fali. Si vous AP, vous avez soutenu un artiste qui vous finga été. Ah merci. T'es à mon niveau. Vous allez au milieu du village. Il y a un peu sur Yamba. Il y a un frère, il y a un CD, il y a une brigade, il y a un nani, Bakoumi, c'est ma fille, ma femme, tu t'en fous. Reste au milieu du village avec un bon cœur. Pour finga été, pour finga artiste. Yanana, 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 Yokangande konayo. Yanana, kolana mascara wana te baningi ba mascare yango, baningi ba buakela yango, popol mupasula, baningi ba buakela yango, Edi Badiata. Ah! Tala Edi Badiata, okoya mongete wana te. Iloko wana. Ah! Popol mupasula, okoya mongete wana te. Ah! Mongete wana mutaliaka yango sa mokonza ba wangila. Na baki ba secret ko bima ngaite. Manike ye mutabinisi yango, manike mutabinisi yango, ken penati akima poto. Soka ngati na zo kunyo kwa manalobiete, ni emission nga apanza analyse, na panza analyse, na boxi ken ngunda, ndoka ken akima ka des problèmes. Ken piana kwa maliboso akima keza nini? Tango afingi ba musicien belé. Choix ezala kité alobiete, mon compte ba ngila dinisi nga na libulu. Na ko kufa pamba. Ken piana ndoka akima na des problèmes. Tant on a pensé analyse Ken Piana Kimi, Nzoka Ipare Akima Pena Nyongo na mbongo ya Papa Zoé. Ah! Akima c'est que Ken Piana omoni escroquerie au mokoto bangila la Kisibino. Oyebi ke mokoto bangila c'est un escroc ya kala. A escroc ka kofi biloko télé na vie. Manike mobali na zo réclamer yo fo landa ye. Mais mokoto bangila ndimi abima na yo. Et mon balo yo bimaka na o tika na Kinshasa bokena na Dubai ati akotika na mikolo mikia wo melate tolongwe wana e manike yo promettre ngai na bonga mozo o kangisa manike yo ana po kangisa ngai totala par rapport à poids na carnet d'adresse yo na po kangisa ngai manike za très impoli allez na mutala so na moni convocation na kata papier wana ah so na moni convocation na l'action ko onga na za na mboko yo po bino bolinga bomo na ngalo kwa ndetika na zelo ko tetala mon frère ma sœur naza mutu munene na mboka oyo soki leo na bina tomboka même na bete masasi na mboka oyo okamwa ngai ah boko mona pena ba minduki ya jouer ya pilipili ba tumi sozo swaswa bango na nzela yanana mutu aboma libala ya Grace Temo a financer Grace Temo mbongo a consola Grace Temo eza mokonzi wangila ndoko mona Grace Temo asala ke mission moko te ateka kate asala ke sika moko te Grace Temo za la ka propre alata aka kitoko hata mulaka na mituka she yuka nisi mituka she wana nana pesa kaye ah sikoyo lokola dossier komi na mutu ya nana siko na minito a fâché a bloqué mokonto bawangila ne mokonto bawangila aikoyo Alexis Wese abengi sikoyo mwana oya finga batu ba section ya mwasi wa memaki poto bo balola dossier bo bwaka yango epai ya mupasula pe na minito azoye bate akoya mamongete yango ndenge nini Edi Badiata a publié bokata mwana wana bakata ye Edi Badiata talanga le lobby peut-être muso talanga bete pono na lobela yote Edi Badiata zwata ya kotala ngai na yebiete kuna ezalaka nango ndaka bakuluna na ba criminel boko créer ngai criminologie moko pona kota na bele lisi olali ah Edi
Edi Badiata oko risqué na yona na boduga bochaka lisumu tout est pas mon compte bawangila et lelo je vous informe na ko informer yo mon compte bawangila moi si oya linga makasi eza grâce temo na minute yo asa numéro 1 na bolingo grâce temo tango abali papa c'est ma toute première fois na mona moto abali libale sali 6 mois te libale kufi elekila batu nyonso na mituna ba question abi ndeko nanga mwaso grâce temo musala ba journaliste o ba qualifier ka journaliste nyonso za ndumba atoboka ese biloko na oloba yana nzela oyo zo tanga bwe mais na sala constat boko ngata na ogafi yo pekisa nga ite c'est que na yo comprendre que oza un bon malheur oya na vie na ngai po o créer le ngai il morne d'abord c'est le monde peine de qu'on a eu ok de madé au biso wish mon frère pas comme ça mais au tiki guy tokei yoka tokei ouais bien pour ça c'est-à-dire ben escroc kempiana muyibi amongo akiba batuna mbongo awa ba manike siko obemi manike pote ponani po ayebaka yango soki atiki manike akobimisa biloko ebele ya nana fongola misu ya nana oza kombati fongola misu ya nana na bengi yo 3 fois fongola misu libala ekei grâce temo na bengi combien de fois 3 fois ngai na yebeli grâce temo et pas ya Kofi Olomide mais qu'on comprenne était lelo je vous confirme était Kofi asa Mozalisi Kofi Olomide asa Mozalisi nanini landa soko tani orchestre mokonza ba wangila na batu na ye nyonso batu wana nyonso oya salaka na bango azwa bango epa ya Kofi Olomide basengande bo uta pa Kofi bakoko dilaso bo ute pa Kofi presque bino nyonso bo ute pa Kofi grâce temo a ute pa Kofi mon compte ba wangila soka récupérer muto a ute pa Kofi te ala la pongi te mon compte ba wangila soka récupérer muto afanda na Kofi te ala la pongi te lelo oyo a récupérer mwana makero te oyo merveille Rambo a récupérer te garçon ya makero Mozalisi baboto la kelo côté Mozalisi babo ngai to omoni ngane na zabwe ngai na mela shimboki na grâce temo na mon frère et pas Kofi Olomide aza témoin grâce temo ngana mela na shimboki te to fukana ba milinga te journaliste abala kate dala manike banda kufela ndeko na ngababia omona ya bala wapi ngana tu na ngabi 20 jours yo melisa kate mais libele zoko libele zotangisa mai na problème nini 20 jours nous avons toute la question ba 20 jours o mabele na ngozi ya kisi o kata ko menisa kala mais gaye niko funa na réfléchir bien nzoka mutamela ke mabele mokonte bawangila mokonte bawangila asa momeni mabele ya kala bayebi singa balobio ba aido